Voilà, déjà nous commençons notre émission. Alors, Bino Bozo dans la de partout. Je sais très bien qu'en ce moment, vous êtes très nombreux à nous suivre. En tout cas, je suis très heureuse de vous présenter cette belle émission. Et déjà, je disais que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée avec mon confrère, mon frère. Ah, donc mon confrère, mon frère. Papson, voilà. Nous sommes sur Micho Bozo TV avec notre frère Gims. Dans le bac tout à l'heure, tout ça s'appelle Libanga TV avec Papa Dav Moubama, Canal Future News également et Papson TV. Bonjour Papson. Bonjour maman Langa Betty Masengo, moi ça pemba ko tsa nda côté. Moi ça batou. Vraiment. Papa Dav. Bonne santé. Oui, santé bien. C'est que yo le binga moi ça bat bon yo c'est que pour mobali abattu. Voilà. Ah, mobali abattu ya nani ya madame point d'interrogation. T'es point d'interrogation madame de tanga kombo. Point d'interrogation. Merci Papson. Les toi en émission de la auto tout à l'heure maman Israël a eu bon empêchement. Et alors bisonde to lobelae par rapport ya ndenge maman traitaka to lobela nyonso en général. Voilà. Ngalo simba mingi côté basi en même temps mibali pour simba mingi côté à mibali en même temps basi donc ok nango bongo. Et surtout bande ko bazolanda biso mibali et belé lelo Papson nga na comprendre rangote to yeba ngo le biso to okola soki mobala komi na ba 50 ans 60 70 80 ans nzoto elembaka mwa muki wana eza nature ndenge nzamba sala biso c'est normal même mobile même moi c'est arabo mais lelo tozo remarquer même na ba jeune garçon il y a ba 20 ans il y a ba 25 ans ba 30 ans o azana nu makasi na nzoto mais merci. Merci maman Betty Masengo. Oui. En tout cas, ça mobile, il faut le bela. Mibali ndengi mambo ça mais le bala mibali. Oui. Et là où ça la bongo lelo. Et ça pour ba jeune garçon balingi to bimela mela. Oui. Bimela mela wana yango zo mema bango tina niveau o ba kombo koma lelo, ba faiblesse comme koma, mambebele comme koma même nzoto na yaki mobile peut télé mais ça comme difficile. C'est ça. Misuba komomela ba whisky moko bo izanga lango tina po pese makasi misuba komomela ba gene moko bo pese makasi misuba komomela ba stimulant et peut-être ba stimulant wana yango zo ke ko détruire bango kati na nzoto ko détruire bango kati na nzoto yango zo sala ke lelo ba jeune garçon ba 20 22 23 24 ba komi fouti c'est ça ali ko satisfaire moi c'est azobo sala ke moi ça tondara na yete OK moi ça tondara te moi ça to satisfaire ye sikoyo lobi pa ko ke pa mutu musu on a ko kabla ko ke pa mutu musu à satisfaire ye so tawo so mela biloko belelo na moi sur le lom la ko yoka nga ko sentir nga ke ngai na pas so na zala ka boye ngala ke na pas ma Israël la joie pour biso pas ma Israël la joie to mela na so ba biloko wana te c'est ça biso la biso ba vivifiant na biso e ko takata na nzoto ngo sala biso toujours que toujours ti mupiki liki wa nzoto c'est ça yango des na biso so bango biloko bazo mela yango sala ke baby sabon ba nzoto yango tozo mona ke génération oyo et baby c'est ça mingi ba comme ba problème sexuel même na poto même Kinshasa yango toujours ba comme toujours ba la solution pour na lobby ko na bango mais pour na lobby ko na bango to benga bango tu rebisa wonka qui va pousser la première maman Israël la joie pour maman Israël la joie la solution ya bana mibali ba problème le sous banzo to na bango faut ba ya première maman Israël la joie pour ba pousser la pembeni aux aloza wa partout dans le monde aux alliés lui c'est 243 89 94 42 825 plus 243 89 94 42 825 ceux qui ont béni maman Israël la joie atomela ki ba stimulant ndenge le baby saki onzoto awa lobiko ezali atomela ki ba boma mama lobiko ezali pa mama Israël la joie o ba gene voilà lobiko ezali pe o bazala Kinshasa tozali bongo na avenue Boma numéro 11 na commune ya Bandalunga Bandal Bisengo so kitika na Chibango na rue Chibango tunika ka avenue Boma ba olaxo maman avenue Boma pour mama Israël la joie star kotoyo star Bandalunga star Congo mobima po nda banda makambango donc ayebani makasi on a kokolo bambo moke pona ba jeune garçon ko bazo kufa vent OK okufa la nzoto te mais okufa pe monsieur ça nzoto na bango voilà alors on a commenter lisusu par rapport ya makam oyo Papson na lobi. Alors, Bandeko, moni est vraiment très important to yebisabino parce que ngala lobara santé ba négligerangote. La santé n'a pas de prix et la santé primordiale. Yo oyo on en a besoin. Au komaki na yo déjà cowboy fatigué,
na âge moko ya mukie donc olembi nzoto na yo donc chombo elembi ça lisusu na force te parce que omelaki baboma mama omeli ba stimulant o biso vraiment totele melarango makasi mama Israël la joie a tele melarango ba biloko ba nzete e baby sio tika parce que ba conséquence eza vraiment ya mabe o koma na ba âge moko l'air olingo bala o komi na ndaku boye o baby donc ki mobali na yo eza lisusu na forcité mama komi libanda yo to so mona basi ebele hein lelo papson basi ebele soki infidélité komi makasi to encourage kango te et ça parce que ba papa pe ebele na ndaku bazokoka ko sepesa ba mama te photo beta ka sete loko wana donc surtout moi même na ba réseaux sociaux moi si moko boy akenaki ko sala nini ko sala fête na mobali moko boy mususu alandaki ex na e bien que c'est mauvais mais photo ye bananu but ni na salela kiango pour quelle raison tu ba raison nini alors na raison na ndeko sala que mobali nyonso oyo ebi ke osana problème na ki mobali no yo sala que moi si akende libanda te yaka ko traiter problème wana yaka pa mama Israël la joie au traiter chombo na yo afin que maman akenda akota la libanda te ata yo lobi ke basi batonda raté oui mi bali pe batonda raté et voilà ça c'est un débat qu'on se comparer, nous sommes les hommes. Hein. Mobile les soirs à sa balle déjà attaqué les bandes. Yo moi si na y a Ratandaku, mais au comme à tête niveau qui ça les bandes. Sur le monique mobile a un problème Ratandaku, qui n'est pas maman Israël la joie. Bien numéro de téléphone maman Israël la joie. Qui n'est venu bon numéro 11 na bande bisengo. Wana okuta. Mais so comme que moi c'est les balles. Au comme qui ne bima les bandes. Car comme dit au balaka, so mobile ni biko bimisa mbongo pa bala yo. Ça veut dire à lingio. C'est ça. Vous comprenez? À lingio. Pourquoi on a depuis tout côté mais il banda kuna ba kitoko pe baza danger na moni bango tatali yo mais so on sala buzoba li banda ezaka pour protéger alingi to mona buzoba na ye mais so mobile ndako akomona so ba buzoba ndeko mrandi mabe voilà il y a un moment tozo beta c'était trop on n'encourage pas ça donc on a oloba mingi na ba mibali oyo tango yebi que eloko ezo bien na infidélité na couple na bino ezali chombo ya papa donc chombo na yo eza bien te Salanini, Zoulengo solution. Maman Israël la joie. Comment qui a permis la maman. Avant faire na bar place mo ba sisi musala. Avant na bar place mo boti 0 et 1 heure. Tant qu'on a ndako je suis fatigué. C'est ça. Pour ayebi a un problème déjà. Mais pas sur le moi ciné ayeb sa moi ciné moi ciné cause de solution. C'est ça. Yé pour naie azo banga ko sa moi ciné vérité. Et le problème ndé on a toujours koboya. Et à travers émission, so ko na occasion oyo na ba mibali wana. Donc, comme il y solution, ça pas maman Israël la joie. Donc, solution, c'est parce que nous sommes témoins au killer. Tout le monde a ndenge ba papa bazo yaka awa place tout ça l'émission oyo. Tout ça la rango awa chaque mercredi et ça na Bondal Bisengo na avenue Boma numéro 11. Référence à Rechibang Wenzia Baluba. Numéro est affiché ou on est numéro maman Israël la joie. Air Nyos na loba anytime azara free. Donc 089 94 42 825. Ma papa bazo ya. On a papa mususu a commis déjà na 70 ans. Aïe awa mais façon quand maman Israël a joué à son PC ba vivifiant azo PC ba télémisa ba kubisa na ba massage chaque jour na tongo au mon papa nzoto et comme il marque surtout na mon papa moko ya awa mukongo nguma mi boy mais au sentir que chombo na ye eza ya côté les makaka bien là le quoi ya jeune garçon il y a 20 ans il y a 25 ans quoi il y a pas maman Israël la joie il y a un moment tozo ça va papa on a besoin que liba les côtés infidélité tu as un problème tout ça tout ça na posate libala na bino komana infidélité tout ça na posate ba papa ba chombo ebeba mais tout ça na posa ba chombo na bino ekoma malamu ate bebaki ekoma bien à travers maman Israël la joie na ba vivifiant na ye alors même ba maman bo edarape ba papa ngala kamora net ngai ne na sa boy mobile nga na problème nazo aider te na tikie non moi si mabe pour moi si o aza malamu tango monike yes, ça ne va pas na santé en nzoto ya mobali na yo oko lukele solution so ke on ke yemoko azomi lukela solution yo lukela e solution ozuye penza kwa tana maboko na makasi boye awa na bonda so bo na poto c'est facile maman Israël a joué numéro na e atinda ka bakisi partout et puis il y a un téléphone yemoko
atinaka bakisi ne même bato ya États-Unis kuna bato ya Canada na poste ekomela bino bato boza na France boza na Suisse na Belgique bozwaka na agence eyaka wana donc ezaka facile zola papa solution ba maman na biso zola papa solution ezalaka te système ba maman poto basalaka aibi ke papa lokola chombo na ye kufa nango yako aotika papa ka bongo bien epia ko sakana yezo sakana comment mal traiter même ndako abe bise moral oyebi mususu basala ndeni papson aya oloka bana chantier ba otonga voilà oh nakena okini natala misala ndenge zoleka nzokali ozone ba bébé buchu azozo na eba ba benga wa nani bana na mikeo wana ba 18 ans azuma flat moko boye akenda sakana kuna biyenga nika kuna so epla mbala bicha camera tango cha camera mobile musoko mobile kuna sima camera sima Moi je la très bien bien voilà donc ba je moko vraiment photo dénoncer ango donc ça malamu te zelande papa na mobile na solution pa maman Israël a joie hein eza nango kutu facile ngana kama abatu mususu ozo somba lo pangu ya $50,000 il y a $100,000. Traitement même sur des alango pas même $1,000. Même pas $500. Voilà. Même pas $1,000. Hein, Papson, pourquoi négligence à bongo? En tout cas, négligence à bongo, ce que comme ils ont pour infidélité côté déjà makasi. OK. On dit la plupart y a ba mingi. On dit ba bili buka pilipili c'est la lango soloté. C'est ça. Ce que mutazaka na azanenge wana. Ata ko tsenda libala on continue toujours aux andingona mais moi so ayebi nzambe ayebi ki mobile na za problème a sala tout a pour ça permettre maman Israël a jouer pour que solution ya mobile na ezwama so ki omoni bongo basi ya bongo nde bazo boma via mibale surtout na poto mingi mibale mi ba comme craquer pour na makambo maman na bisolo komoko oui nde to zala boyo okola la bolelo la moki na 4h 3h 4h 5h peine télémité occupé te lobo monongo télémité le bon était mais que ça là passé c'est ça et dérangeable so kata muté mais comment bo sur le mo solo toko bo mais il fallait télémité pour nous comment là la pongé comme kata na yo c'est ça mais tant oui on a mobile moko bolinga pe moi solo mingi so mo solo to na moni boye comme ça moi si na yo sala ni akobenga numéro ya maman Israël la joie abiki maman etala bo problème naza na ngona ndako nanga yango yo maman ko ba kiboya na papa na consulter bino c'est ça tant boya bo so solution pour maman Israël la joie mais ceux qui ozoya tout pour ça permettre be mobile ko mo ka sona ko bisa moi sina ozo solution de lobi ko ozo donc il faut que l'on en soni et moi j'encourage les hommes oyo balongola soni hein surtout ba mibali oyo ba mibala tembe wana et donc bango pe ba banga raté bango balongola la bango soni bango ba benga maman Israël genre maman na problème boy maman na sala ndenge nini au mona maman Israël banzo consulter en ligne pour na batu mususu voilà maman consulter bango en ligne il suffit ka osombi fiche na yo tini mbongo no ya fiche a consulter yo après nda ebisi yo problème na yo ezali boye soki bia alobi bia wana obino bokasa o hémorroïde te inde ekondisaka pe ba chombo ba papa donc voilà soki elia ki yo pe makasi mama ko consulter akoyi soki non faut ba kisi boye faut même yo soki kana yo esengi penza ko obopikili ki bwa bokundu bopikili pour bukanda vivifiant ya mususu mama lo bakisa kanini ya vimbisa vivifiant kolisa donc il faut donc bimba konzo nyonso salela zwa salela papa pour ozongo moni à l'époque quand tu étais quand j'étais tant aux années 20 ans 25 ans ma kaswana siko loko ezala susté salela ka ba vivifiant et kozonga yango ezala on a problème au côté vivifiant ezala problème te na condition et convenez zate donc il faut ba mela ndebe ba vivifiant et maman Israël la joie donc to senga na bango kaka ke ba benga biso ba benga maman Israël la joie na plus 243 89 94 42 825 wana so bo bengi bourgeois numéro bourgeois yemoko mama ya bana mibali voilà et en plus de cela pour na bandeko oyo bozana kin bien yo utaki poto ozana vacances na kin okoko ya na yo karmo après na bandeko mususu papson alingi kaka yemoko donc mama Israël la joie yemoko nde a salé massage voilà
donc bamsusu balingaka bongo mais azana kina koko ya oui aya awa na bondal bisengo na veni boma numéro 11 référence à Rechibangu wenze ya baluba donc soko ye mama yambaka chaque jour azana bureau kuna pona ko yambaka ba patient na ba patiente nyonso. Donc, on a la moitié, on a la mobile, on a un problème, on a la santé. Surtout dans le cas où ouais, bah bas si peu misuso bazana problème, il y a une fragilité hein. Oui. Voilà. Fragilité. Ordinateur et voilà. Maman le baba au bota. Pour ces assoutés, pour ça mobile les ala souté, pour ça na. OK, on a solution pour maman Israël la joie. Donc voilà. Donc maman Israël la joie le barango très bien. Asa maman ya mibali na basi na bango. Donc on a lingara couple oyo, tant mobile en bonne santé, moi ça en bonne santé. Oui. Donc au sentir que même la bana en bonne santé. Oui. Au sentir que libala on a peu bozala heureux. Donc bozala et ça la couple moko vraiment heureux et puis ambiance et bando régner. Donc makama kitoko e bando zala fête na bino bando lekara kitoko. Voilà. Pour ça maman en santé kitoko, papa pas en santé kitoko ayaka pa maman Israël la joie, joie vraiment ba vivifiant. Solution kitoko. Donc solution aux ala kaka. Donc fête aux ala kaka et sengone sengo. Voilà, nous sommes à la fin Papson. Oui. Na évité pour na bandeko balandi biso to beta c'était non na likambo oyo ya maman Israël la joie. Pour la bamibali o peut-être ba yebité pour la première fois musu ba musu pe ba yebi mais ba sala na ba ignoraka. Pour comme na souka et au rappeler sous adresse na numéro contact. En tout cas, merci. Et puis natikelo pe maman directement ba salutation na yo. Merci maman Betty Masengo. En tout cas pour ngai j'invite tous les papas et toutes les mamans. Oui. Baya katina centre Tonga Nzoto. Tozali bongo na veni boma numéro 11 na bandel bisengo. Soko tunika wenza baluba okitina na Chibangu. Eso l'outil côté ma campagne, eso l'outil côté ya Lemba, oye côté banda, le truc qui na venu boma na Chibangu côté a venu boma numéro 11. Oye okuta maman Israël la joie. So on a besoin ko benga, o bengi na numéro ya maman Israël la joie plus 243 89 94 42 825. So po tali na se wana, ndo zo landa biso na minute so eza affiché wana. Boye ko zo numéro wana bo bengi maman Israël la joie nde beaucoup. Naye nyoso eleka malamu. OK. Ba maman ba papa tulinga bino mingi. Témoignage eza ebele. Oui. Koyo ka sonité ko buka na te. Nzota mobali nzambe na soki lali lelo nyoso kufi. C'est ça. Nyoso kufi yango boni basi pe belé miso ba banda pona bongo pozo ko kende ko hôpital te. Olingo luka maman Israël la joie te. Okobika ndeni. Vraiment. Yaka à partir déjà lobi na tongo déjà boya na tongo a on a venu boma numéro 11. Boya maman Israël la joie yamba bino consultation nyonso ezali osomi fiche no continue na bureau ya mboki toko nyonso ezala mala bon na pesi mbote na ngai pa ya nouveau riche na États-Unis amesana ko landa biso mingi nouveau riche ndudi Levin ndudi na pesi mbote trop et puis Eric Matoumon na États-Unis na pesi mbote trop Hélène Kibala Mbuku na Londres. Boza vraiment belé Paul Omasombo Loni Wechi Masalanga Jeriba Seki asa na vacances na niveau à Paris Bruxelles donc azoso ngape kalamiki la pese mo bambota trop bazolanda ngo pe trop mikolo yo. Donc bozé belé moi trop baminga. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Alors on va payer commentaire nangé sera juste na ba papa na ba maman. Donc boya et pas maman Israël la joie. Venez vraiment très nombreux parce que awa lobi ko eza vraiment il sûr. Donc maman Israël la joie à la servante de Dieu. Alors ce kana yo ça spirituel a bonde na na pona yo. Ce qui eza pour traiter na physique donc physiquement à couper so ba vivifiant. Donc eza nango vraiment bien pour la bandeko oyo boya pa maman Israël la joie attaque na yo eza ya molili et ko so lobiko. Donc boya vraiment ebelé ba papa ba maman lobiko ezali awa na centre Tonga Nzoto et pas maman Israël la joie maman ya bana mibali na basi na bango. Alors merci déjà nano kwa bana champion Kayembi na kata Dubaï donc balobi on en a besoin au sala conteneur mi tuka ya sika. Ngara ozela donc c'est la champion qui langa pe nga. Champion Kayemba za nano kwa bana. Donc beaucoup talaka naye et donc les cas vraiment kitoko makasi champion Kayembi na kata Dubaï wana donc balobi mingi champion Kayembe na kata Dubaï noko ya bana. Alors merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Merci à l'ingénieur Davumubama, merci aussi à mon frère Glims donc bandeko boland émission na ba chaîne Nyonso partenaire. Nous vous disons merci
infiniment. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Soin. Voilà. Soin. Bye.